Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Mbote na ba mama nyonso ya Congo, mbote na basi ya Congo nyonso bisika bozwami à travers le monde. C'est Betty Mika, nengana soana bino nazosa l'appel. Nazosa l'appel na ba mama nyonso ya Congo bisika nyonso bozwami na mikili nyonso bozali ezala na Congo na diaspora bisika nyonso bozwami soki video ekutani na yo. Kombo nanga Betty Mika Kemba, nazali journaliste assistante sociale, navandaka na Suisse, précisément na Genève. Bon, nazali fondatrice et animatrice ya chaîne Basi ya Congo. Nanga na présenté bino chaîne Oeza chaîne ya ba maman, chaîne na sali na objectif ya ko tombola, to ya ko redorer image ya femme congolaise, ya ko valoriser ba connaissance pe ba compétence ya ba femme congolaise, idée pe objectif ya chaîne Oezali pour na ko créer échange partage des savoirs entre ma femme congolaise parce que naebi que toza na ba compétences ebele mais toza peut-être na ba manière auto solo la kato ba moyen de communication auto utiliser na Facebook na ba réseaux sociaux lelo et comme ba moyen de communication les plus faciles les plus accessibles pour na ba maman pe toza makasi na réseaux sociaux donc na besoin profiter à travers chaîne parce que nga na va na Suisse na organisaka na une association comme on a femme intégration. Ça fait 10 ans qu'il a créé une association wana pour musala nanga ezalaka na assistante sociale. Tant on a sisa qui classe na Suisse na mona kelo koni na kokai ko ça pour na communauté na créé une association femme intégration pour na ko sungaka ba maman pour informer, pour orienter pour na ba question nyoso etali makambo etali intégration sociale, scolaire ou professionnelle. Donc on a za mutu ya domaine ya administration na ebi moi makambo ebele na système na biso ya mboka en Suisse to na diaspora ndenge système apoto fonctionnaka na mona ki olé ki na garder encore na niveau professionnel na préféra ki na créer association mais a ki limité car na ba femme congolaise té association na biso femme intégration o esali maintenant 10 ans en Suisse to fait taper journée de la femme ça fait 10 ans to créer événement à journée de la femme pe to fait takango et longona ba mama nyonso ya Congo pe ya mikili mususu o bayaka pe ko assister na ba événement na biso na mona ki kozala moyen moko facile po na sungaka pe to sungaka po na kati association na zanga moko te na zape na ba collègue nanga o pe baza ba professionnel na ba domaine mususu eza ya justice ya administration ya mboka toza ba professionnel basi o engagé pe na kati toza kaka ba congolaise te toza pe na mindele ba suissesse o ba sepela pe ko aider ba femme migrante tozali pe na bikolo mususu d'ailleurs association yango to créaka yango na ivoirienne et puis béninoise to sanganaka congolaise angolaise béninoise na ivoirienne to créaka association ne bandeli na 2011 après ko évoluer batumsu ba koti batumsu pe ba kei batumsu ba remplacer lelo oyo to komi pe ko tia bala na biso na kati association par exemple actuellement l'association tozana mwana na biso Daniela Kiemba nde akomi secrétaire de association pour idée pe ezali to former bana na biso to boti awa to lakisa bango engagement citoyen ndenge nini moto ko s'engager na kati ya mboka to na kati ya communauté yango tozo benda pe bilenge bakota pe na association ya femme intégration pour comprendre le fonctionnement et le système administratif, économique et juridique ya ba mboka auto vandi. Pour na monaki na musala na ngata na za monaki ezana bakamususu ba mbeba musu ya mikie ba mama to ba papa to bilenge ba négligeaka na kati administration et puis après des années koko memela bango ba complication pour na faciliter na communauté to na migration na ba famille ya migration to basi ya migration o ba vandi na kati ya Suisse yango idée na nga ezalaka ki na créer association ana pour à travers association ana échange pe partage expérience pe ya information pe ya savoir et ko sunga biso to sungana au lieu moninga ko yakana na libulo moninga mususu akoyaki okoyi pe ko kebisa ye ke keba kuneza ka boyenga pe na koela likambwana idée na nga ezalaki bongo pour na ko créer association ana et puis pour na ko permettre basi bakutanaka ata mbala moko na mbula to créaki autour ya date o ya le 8 mars o ezali date moko fédératrice o esangisaka basi na mokili mobimba par rapport à journée de la femme to créaki donc journée wana pour na ko fêter ko lia ko mela ko sepela ko kutana pe ko réfléchir parce que na occasion ya journée wana en tout cas
pour na Italie association na biso tozangi sara conférence te to bengara toujours invité moko aya na domaine moko quelconque tozara toujours na thème moko na année et puis to bengaka ba expert o bazana kacha thème wana ko baya ko solana ba mama ko expliquer bango réalité pe témoignage musana bango na kacha ba thème o to pona kana chaque année et ça lié que depuis 2020 ndoko abino mo boyebi confinement pour maladie tozanango o etamboli mokili mobimba o etie biso na se la koti biso bandaku échanger système à fonctionnement na biso COVID-19 tant que Covid eye ben événement ezaki suspendu tant que événement komaki suspendu ngai mopanzi sango pe mobundeli ya ba maman na mona ki lolenge ni na kosala pona continuer kosolola kana ba maman comment na kosala pona continuer ko communiquer na basi. Donc, dans ce qui mokano to likanisi ya ko créer chaîne Basi à Congo. Mais avant de créer chaîne Basi à Congo, na créé qui na nous tribune de femmes afro. Parce que na idée toujours que la femme intégration et l'association moko pour les femmes migrantes au balobaka français. Na mona ki pe na idée wana kaka na sa ki chaîne ou babengi tribune de femmes afro. Tribune de femmes afro et za ki chaîne ya liboso na créé qui pe bémission ça à makakuna na français. Après moi ba maman mususu ba benga kinga a maman Betty biso toza ba congolaise yo za maman oya biso tolingi posela biso bémission musu na lingala tala ka français un mususu et la langue na biso to elengi penda ya langue na biso ya lingala to préféraka maso musu pe to betango na ndinga yango wana na okela ki pe ba maman en tout cas à travers yango na pe sa maman donnet chiyoyo hein maman formé wa vandi na katia Saint-Julien leki na biso. En tout cas, vraiment, dès qu'on a biso, donné tioyo, asa parmi bateau baraki, non, ya Betty, ya benga angai, ya, ba leke angai, nazo pe sa bangonyo son beauté, ba mima les siasia, ba femme branchée, nazo pe sa jade la perle beauté, Lydia l'original, depuis l'Icerne, na katia Suisse, nazo pe sebe en beauté belé, parce que baza parmi ba maman oyo, ba soutena nga pe makasi, na ba toli, na mateya, nazo pe sa pe mingi mbote na maman Liliane Fogg, hein? Maman Liliane Fogg na katia Genève, une bonne conseillère, moi c'est moko ya discrète, oh pena bengaka, maman Betty Boyete Boye, côté osali madame Mouté Zongisa Boye. Merci beaucoup na batoli na bino, ce qui le pe Basi à Congo vandi zapo bino bozawana pour na kotala, nazo kanisa pe leki nanga moi si Mounia depuis Annemasse, hein? Mounia, merci beaucoup pe na soutien na yo na batoli na yo. En tout cas, na mona ka bolingo pe makasi oza kana mona nga pe na misala ona saka pona ba maman. Ya on a préféré lelo vraiment na solo la pona présenter bino ba chaîne on a créé et puis objectif nango et puis vision nangai ezanini pona meka koswana bino bo comprendre peut-être ba o baza baninga nanga na Facebook bazo mona nazo tia ba publication nazo lobelela Basi à Congo mais tant musuna na solo li penza na binote pour bo comprendre makanisi nangai ngai en tout cas normalement na zakande mo panzi sango parce que avant na ya na poto na libala na saki kelasi ya journalisme nazo pesa baninga nanga nyoso mbote ona sisa na bango kelasi ya journalisme ko banda na ndeko pe moninga nanga mami Ilela bébé Kitutu Sylvie Bongo Virginie Lofembe Solange Kwale, hein, nazo pesa mbote na makima na 20e promotion ya Ifasik, bao baza na katia poto Denis Selengbe, hein, madame Bossar, nazo pesa mbote na Ginny, hein, Ginny Chombe Kabwang depuis Angleterre. Na pesa mbote na Sylvie Bombil, maman Sylvie, hein, kuna na Bruxelles. Madame Bombil, Bambote Belé, na pesa mbote lisusu na Eugénie Manzambi, hein, Mama Docteur, hein, na pesa bino bambote baningo yanga ya bandeko ya biso, ba camarade, auto sisa ki na ba na classe na journalisme biso yaki mabala na poto, baninga batikeli pe na Kinshasa kosa ya misala, nde biso toza awa. Ngalo kwa na musala na nga pe ya kopanza sango na mona ki bon. Eza pe musala oyo ki natangela ki classe. Pourquoi pas na sangisa musala na nga ya ba maman na mimango pe na média lokola ba événement za suspendu pour na kata contacter na ba maman na continuer kosolola na ba maman à travers média grâce à internet lelo hein to koza na distance musika mais communication za facilité yango wana donc nazo senga lisungi na ba maman nyonso oya kolanda vidéo oyo bo s'abonner na Basi à Congo ba ope ba ko sepela ko s'abonner na tribune des femmes afro avec Betty Milka. Bozali pe bienvenue kuna bémission ça maka na français pour na été toza pe na bikolo mingi o balanda kanga
bato mingi pe bakoma kolanda lelo à partir ya bitumba o nazwaki boyebi bitumba nazwaki kaka na misala na ngai engagement ya bamama nakende kokwea na likambo ya monene nabengaka coach moko boya monene po aya awa na Suisse napesaka ye misolo ebele ebongo ntango na anilaki lisolo wana coach wana sepelaka te donc aboyaka kozongisela nga misolo wana ezalaki mbongo ebele boyebi lisolo ya 4000 € etambola na internet et tokomaki pe musika tina justice na coach wana lelo onalonga likambo wana pe coach wana azongisela nga mbongo en tout cas lisolo wana emema pe kombo ya tribune de femme emema kombo ya Betty Milka musika emema pe tribune de femme musika na yebana lelo bato ebele pe bayebi o basoutenaki nga na mikili ebele tata po kuna na États-Unis merci mingi yende pena mobundeli o penza atiaki penza makasi na ye nyonso mpona bitumba mpona kobundela nga na likambo oyo na ndeko na biso ya mobali oyo aza na Maroc oyo aza na Maroc Larson en tout cas ye pe abundelaki ngai nazali pe na soutien nazwaki pe soutien makasi ya mwana na biso Sandra Line kuna na Paris ye pe abundelaka nga makasi na mateya na toli na orientation na kati ya dossier otolonga en tout cas nakobosanaka jamais première dame Look na kati ya Angleterre po abundelaki nga pe makasi na kati ya bitumba wana mama Nico Nous na kati ya Suisse baza ba mama obabundelaki nga vraiment makasi na ba mama nyonso pe o mususu nana liketa mama nana vraiment na kati ya prière kobondela kosunganga na mabondeli po na longa etumba wana bana na longa ka etumba wana pe kombo wana pe etikalaki nazwa ba soutien bana ba Canada bato ebele vraiment babengaka pona ko encourager ngai na frère na ngai Will Gospel depuis frère nanga Will Gospel depuis Canada baza vraiment bato bazwa mokano ya kobanga mama Betty kende musika ozana engagement makasi ozana bolingwa ba mama tokozalaka na poto sungaka yo en tout cas nazopesa mbote na ya fidèle copie na opesa mbote na tutu roba oyo babi directeur stratégique ya quartier latin et puis nazake muto asungaka pe quartier latin na soutenaka pe quartier latin parce que je pense muto ko Koffi Olomide aza légende et bongi ba mama ya pa ya boanya ba poussa na malembe bato musu peut-être ba comprenaka te comment na ko se retrouver kuna comment na ko soutenir ye mutu tout aza na besoin de soutien ata balobi mutu wana aza criminel ata babi mutu wana azaka mabe ata babi mutu wana azaka kanda ata babi mutu nyonso azaka na besoin de soutien yango wana tango komi pena mutu fo yeba eloko ni oke nango objectif nini okei nango nga naza mobundeli ya ba mama ye aza moto atabola à travers pena ba mama et puis aza moto azupe bitumbebele na ba mama peut-être koyeba ko poussa na pene na ye pona koyeba ko sunga ye pe na musala ko apporter nga par exemple nazali muta communication nazali muta communication na kata communication to ko pe ko convaincre ye que sala pe na commission na yo ya ba mama po ba traitaka masolo o etali conflit ba contentieux ba porte-parole ba koko zala parce que tanga zwaka parole ye moko omoni mususu okoloba bolobi bonakanda e ya musala na ete ya moyembi musala communication et ana basali nango omoni peut-être nanu a comprenant vision ngate pendant tozo occasion solo late na pousa na kaka malembe na zape na objectif mais ko sunga epe na mabondeli ko sunga epe na toli na zo profiter na pesa pe mama rifa na Londres o balobi leki ya mopao azape ndeko na e o soutenir ke makasi en tout cas bada famille moko o ke baboteli biso légende oui légende na biso quel que soit o ya kokoza nango mutazangi berer azalite pour nazu bitumba ebele pe na makamba Koffi Olomide nazu bitumba bato batukinga na Facebook dernièrement je pense que baza baimi nanga na Facebook bamonaki nazwaki vraiment ba menace ba attaque direct pour na Koffi Olomide pourquoi na soutenaka ye nga naza mwasi na koko soutenir viol te mais balobi ete viol ango ezala ya solo to ya lokuta justice ezuma na musala justice ango pe ya Congo te justice ya France ba avocat ya solo ba juge ya solo ba vandeli dossier bazo landela batala ba preuve basala ba enquête soki penza mopao mokonzi légende na biso azana problème et que azana tort justice ko sala musala nango à quoi sert biso to ya sur na réseaux sociaux ko tuka ye ko condamner ye ko finga ye ko sabola ye c'est déjà un homme de 65 ans. Les objectifs dans la vidéo oyo
mais nazo profiter na lo bango pe moi mukie pour na la ki sape objectif à musana nga parce que nga vision nga eza munene nazo kene nango malembe na ko laksa bino et donc oni na lingi na sanga naza quand même mutu ona ye ana mboka ona Suisse na tangi na Congo na eu licence ya journalisme na tangi na Suisse na eu bachelor na travail social na sali na domaine social pendant 16 ans kolandela bato baza na ba problème kolandela ba famille kolandela bato ndenge na ndenge kaka ba congolais te toza na Suisse quand même bikolo ya ndenge na ndenge kobanda na ba Suisse ba brésilien ba bolivien c'est-à-dire monde ba bikolo ya ndenge na ndenge 16 ans d'expérience naza quand même te mutu na kosala musana na sentiment nazo viser eloko naza nango posa eza lutte na quand même militante ya basi. Il y a plusieurs manières de communiquer. Il n'y a pas que la violence. Il n'y a pas que la rivalité. Okoki ko poussa na pepe na mutu mais za po sungaye e musuna likambo yo azokene nango malamu te e musuna nda fonctionnement oyo azotambola nango malamu te mais yo memelie mayele mais il faut bapende ni ko memela mayele pa aza mutu munene amona bato belé mayele pa aza nango belé pour accepter yo okoza na manière okopoussa na penene malembe tu mukolo oyo kozwa occasion okotisa stratégie na yo to demande na yo to okoma utile na pene na ye nde boye nga na mona makambo eza lokwa bandeko na biso ya Congo mokili ado yuwe na Anel Kaba Fossette bauti koleka na Suisse na weekend oyo bayaki ba présenter na communauté congolaise projet na bango oyo ya construction ya ba centre de santé nga pe na kendeki comme partenaire nga pe na kendeki comme congolaise oyo ke femme engagée a se paye peut soutenir bilenge na biso oyo ba telemi po ba salela pe Congo mais tant on a kei na solo pe na bango apport on na ko apporter pe na projet na bango na vandi na lobby oyo anga piste oyo anga compétence oyo anga boyebi expertise oyo ngai on a koki pe ko memela bango ado asepeli ado yo asepeli na oyo nga pe na ko apporter na un plus parce que ba centre de santé wana bazo sala ngo pona Congo bango balobi ke balingi to sala ba congolais nde ba sala to tia maboko oya koya na 10 francs memi oya koya na 20 francs memi oya koya na compétence na ya memi oya koya na soutien moko to connaissance na ye a memi voilà nde eloko oyo ebongi to tambola bongo yango ba mama chaîne oyo esala na bebele po chaîne oyo eza chaîne moko eza na vision makasi pour la femme congolaise vision moko pédagogique vision moko ya éducation ya promotion hein ezali vraiment chaîne oyo elingi esala etia ba maman na ba papa to na bilenge na biso et mema ba échange ba savoir chaîne oyo toza vraiment chaîne polémique te tolingi polémique eza penza objectif na biso te ba vie pe eza pena objectif na biso te tozotala ba vie te parce que bato mosusu basalaka na finga na sala bopo video ekotalama biso tozoluka qualité tolia mukie ate toucher 2 personnes 3 personnes ekoma message ya malamu ekoma musala ya malamu esalama vraiment ba maman nakoloba mingi te nalobi déjà moi mingi but ya video nange ezalaki pona inviter bino bo s'abonner na basi ya Congo pona inviter bino boya na chaîne na biso bo s'abonner bo partager l'émission na biso bo faire abonner pe ba proche na bino na chaîne na biso ya basi ya Congo toujours likolo à suivre à bientôt bambote belé hein Sylvestre Essentiel Dani les boss bambote belé JLK bambote belé vraiment na bana Suisse nyonso na ba mama ya Suisse mbote na ina bossa na boya biso grande dame babi première dame de Lausanne merci ko bambote belé na yo vraiment ya baleke belé umela merci.